devons mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Lelo toye ko fêté, tozali na place ya Trocadéro, na Parvis, ya Trocadéro, place ya Liberté. Lelo toye ko fêté parce que tozali ko apprendre bino boyebi ministre yo asaliki usage de faux à Kamati. Lettre papier en tête, il y a ministère amoni yango ya ndaku na ye atindi yango na parlement pour na ko pesa bango balobake ba pesi accord pour na proposition na bango ya loi oyo bangaki ko sala notion ya loi na bango sala OK zali ya likuté tali usage de faux le lot ozali ko apprendre bino que ministre wana donc vice premier ministre ministre ya justice et garde des sceaux Tunda Wakasenda donc ba witi ko kangaye. Donc, bah oui, tu connais parce que bino bozo mona neti facha zali ko sakana justice a facha zali ko fachi muto azo kanga batute ezali justice muto kanga bat. Donc bato tout bazo na ba contretemps na fachi ba ko suka bango moko avant coup de to bana ko s'occuper na bango bango mo bazo kanga maboyebi ke Tunda Wakasenda wana azwaki lettre ce qui parce que azali ministre azo dépendre na kati ya gouvernement na premier ministre. Donc ceux qui ba kangiye boye bake ba misusu pe bazali koya. Donc ceux qui tokolo ba azwaki ordre na kingakati mutetindie parce que akoki ko sala ba makambo oyo asalaki wanate. Akoki ko sala ngote yo ozali ministre ya justice garde des sceaux mukondino likolo ezali premier ministre et puis président zali baya ko apprendre que yo zui papier en tête on azali ko la sabino papier en tête. Ya mboka na biso ya l'état yo tindi na parlement na ba sentiment na yo zomona donc parlement ou bien ministère wana ezali ya koko na yo donc nazo yebisa bino ministre wana nde tozo yebisa bino lelo tozali samedi ba witi ko mbrengeye azali aux arrêts. Donc ça c'est n'est que le début de commencement bango nyoso tout ba kokanga mapobo lakisa pona ko lakisa bino que donc justice c'est comme ko sala bongo justice ba makambo aboye basi bakanga ba ministre na mboka na biso ekanga na lute donc bino sikoyo yo obe minako olingo yo kosa loi oyo et comme ça justice sous tutelle il y a parlement et c'est ça la main donc tozali ko sepela parce que to yebisa bino 2020 au bisengo ekozala na politique to yebisa bino na 5 minutes donc to yebisi bino que ministre oyo azali vice premier ministre ministre ya justice garde des sceaux ba witi ko lia yesikoyo donc parce que kosaki usage de faux ba lia yesikoyo donc tozali samedi azali ko lia mbala ndenga zabo akangami déjà parce que bomona que justice ezali ko sakana bongo bilengi aboy peuple congolais somona bilengi aboy bino sikoyo yo soki obemina ko lingo kata sentiment oyo yo moni peuple a télémaki donc vraiment to marquer une courte pause de boyebika que partenariat oblige tous à retirer la bino ba partenaire na biso mibale Sepela TV na Romain Ilunga le grand traiteur. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV mais ma biso nengozo ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Event, Rome Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome Event, le meilleur dans son domaine. Partenaire na biso na benga Éternel Sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs. Donc ndengi to bisaki bino lelo tozala ba dossier belete lelo tozali na esengo parce que makam tozali komona na mboka na biso nanu esalema te yango toye na place ya liberté. Donc na parvi ya Trocadéro poto fêter arrestation ya ministre o ya justice alingai ko kosa na liboma ya kanisika atilelo kanambe mutazo sala makambu ministre wana ba witi ko kangaye samedi lelo bakangi ye et puis ceux qui bakangi ye à cause de la côté bazali ebele pour tout l'axabino que Fachi Béton yekutu mutazo kipe batu mususu te yekutu azo kipe batuti batu mususu ba frère botana ministre yo batinda yo likamo zupe papier en tête au commis au tini à parlement moment que liboma donc qui a les commis ko zo bango mo ba comprendre que makambu bazali ko sala ba ko suka donc tout l'axabino pour lelo peut ozali na parvi donc tozalaki na président Papicho Chamala na association mususu tout l'axabino ka ambiance ozalaki lelo pour bayaki penza ko commémorer donc mémoire il y a juge Nabiso Yani Raphaël Botala na ba image Kabinema Botolanda ambiance ezalaki awa pour mon peuple congolais a commis na esengo bomoni penza donc mémoire ya Yani juge na biso bakoye gotika ngoto bomoni ba congolais ndenge batondaki pour mon que peuple congolais comme ozong sa esengo nazali ko la sabino botala bato na kati ya parlement o balingi peuple ba député oyo balingi peuple ba monique donc proposition wana ya loi ezali proposition mabe ba telemeli bango bazali penza pona peuple bazali pona libumu na bango te par rapport ya ba misuso bazali kuna nazali ko lakisa bino ndenge ba telemaki ba bimi na kati ya parlement ba yeko loba po ba lakisa ke bazali contre proposition ya loi o il faut ba longola yango botala bino moko na bilili ndengi ba ninga ya ba obemina ku ba telemaki ba lingi masolo wana te botala na bilili oyebi eloko ba bengi kindoki nde oyo lingi salema awa tozana problème na mboka na biso ya oyo tozomona impunité ezalaki ko salema même ceux qui bakangi mutu bazokende na na prison ko ka ku défilé Raïssa anasema rudi bazongi na mutu lelo pendant que la justice essaie de se relever to tu ko perdre kutu magistrat moko au lieu ba proposer même que ba futaka ba magistrat mbongo wa malonga ba tia bango na condition ya ke bazala vraiment indépendant biso toye ana makambu yake o c'est-à-dire et dépendre ceux qui ndenge ni toye bisi bango boyi biso toza ba représentant ndenge to bimia. Le député que vous voyez dehors ici, ezaba oba lobby, tozaba représentant, tozaba tindami ya population. Jamais tokoti ko siéger pendant que oyo atinda kibiso a lobby bo siéger te. Donc tozo monate loi wana et yembangu mango sala nini. Ndenge toza batu ba kotisa ba proposition de loi depuis année passée. Et les kakate. Oyo yembangu mango sali même pas 10 jours. Mbangu eleki na bureau d'études te et le comme côté gouvernement ba lobby makambute. Ceux qui ont lobby na bango bozo kende ko benga ba wewa. Donc ba magistrat baza ba wewa. Batutu oyo bazolo baza wewa et puis balingi ba réduire des pas de ba ya makambo ya justice na ba tribu on biso peto ko senga bato a ekolo na biso tozana makambo ya bikolo wana te. Nous estimons que toza ba représentant ya population
mutu moko abima alobake yende azo représenter province boye yende batindi eke akende ko voter loi oyo ko protéger ka ba politicien o bazomona ke un jour bakolanda bango système ya kanga muyibi opération de zolo ba ya kanga muyibi. Donc c'est comme ça que nous nous sommes dit to soulever mention to lobi na bango ke biso to lingi ko débattre na makambo te to vandi sango to zonga na plénière to lobake bao batinda ke to biso ke to représenter bango baboyi makambo. de la Constitution. On pensait que ce matin, avec toutes les réactions qu'il y a eu dans la société, le peuple s'est exprimé. Nous avons vu la société civile qui s'est exprimée là-dessus, en manifestant carrément sa désapprobation. La classe politique également, vous avez suivi les communiqués des différentes plateformes, des différents partis politiques qui dénoncent cette tentative de caporalisation des magistrats, le syndicat national des magistrats, le syndicat autonome des magistrats. Alors, la communauté internationale, alors nous sommes députés, nous sommes là pour prendre ou voter les lois essentielles qui font marcher notre société. Mais si le peuple qui nous a mandatés est contre certaines initiatives, je crois que la logique simple, c'était de pouvoir retirer ces propositions. Malgré tout ce qui se passe dans la société, malgré tous les arguments présentés, les amis qui sont restés sont décidés de continuer à examiner ces propositions, estimant que article par article, ils peuvent corriger. En tout cas, j'ai fait moi-même cet exercice-là, de trouver quels sont les articles qui font élaguer, quels sont les articles qui font laisser. Je n'en trouve pas, à moins qu'ils puissent proposer autre chose après nous. Mais en l'état où ça se présente, je crois que pour ne pas être complice, n'est-ce pas, à la violation de la Constitution et à la caporalisation des magistrats, et pour ne pas être complice à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous avons décidé de nous retirer, que ça se passe sans nous. Au moins nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Même la population. Merci. Donc si bino moko bo witi kolanda bo moni ba image ya ba bato bazali na parlement ba député oyo balingi peuple bo moni bango bino moko botala élection ko ya boko kosa na liboma o votez moi bo yebani déjà que bato bolingi peuple te ba parlementaire oyo balingi peuple na ba député oyo balingi peuple bazali komona na yo penza. Donc yo justice en mboka na biso ekomi ko sala bazokanga ba ministre bazokanga ba directeur à cabinet yo okotiala proposition loi parce que bino moko bakomi ko banda ko kanga bino. Donc bino lo ba bozela tozali ko bongisa seni wana tozali ko bongisa justice tango toko dissoudre batunyo surtout botala soki bino botiali baya tokotala soki bino bokoleka yango na tozali ko beta c'était président na biso bosana te recensement il faut ça parce que bato mususu bino bozo kansa bango bazali ba congolais mais bazali ba congolais te bazali ba étranger ba mitema mabe. Donc vraiment avant de continuer sur to sur sa émission na biso lelo tozali ko senga na bato nyo surtout balandaka 5 minutes na bato nyo surtout ba s'abonner na compte YouTube, il y a Adi Londele na kombo, il y a Adi Loba TV. Donc Adi Loba TV à partir du 1er juin à Bandi Penzama Solo à Zongi bozobe mission ndengi na ndengi. Donc ba direct bozobe mission musicale toute
émissions diverses, émissions donc bo s'abonner na 5 nabino, bo s'abonner na Adi Loba TV. Donc boye bakelelo tozali, ndeng bozoma na ba image tozali na parvis o ya Trocadéro, place de la Trocadéro, pour penza to fêter arrestation ya ministre Oyo, il y a justice garde des sceaux. Donc vraiment à mon avis netalingo kosa liboma yozwa papier en tête. Il y a ministère mususte, il y a justice, yo tinda on a parlement au lobake. Donc gouvernement endimi et appuyé bien na proposition ya loi. Oyo wana mina kwa sali est-ce que c'est normal na kansi ya bando bela kiol. Siko yo kende ko zwa pa kanambe bo. Mais boye bakazali ye mokote parce que y a zali ministre Premier ministre Azali soka sali makambobo donc Azali pe na batu mususu batinda ki donc les loto ye a on a place à Trocadéro poto fêter yango parce que et sili na noté masolo ezali ko continuer pe ye Azali muteli bosote oyo akokangama donc vraiment to comme presque à la fin il y a émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations même critiques, n'hésitez pas à me les faire remonter sur notre compte YouTube ou sur notre site internet. Donc ceux qui n'ont commis na souka, il y a émission boyebi que base yango de makambu, base na koki kotika yango jamais. Donc base yango de mutu et comme ça président de la République nabiso président de la République donc nazali ko banana États-Unis d'Amérique na Richard Mbuluku so émission koti mbala moko apandi yango Richard Mbuluku. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc na tikali toujours na kati États-Unis d'Amérique. Pour nous faire mbote na Niki Nyanga, mama social Niki Nyanga, na mama Elodie, mama Angela Minou. Donc merci à trop na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi na kesiko na kati London City pour nous faire José Kano qui kakamene, bambota trop, maître Wera Muku na bambota trop, maître Rajamoule bambote ya trop. Si vous avez une Kinshasa, une association qui bana poto, Lille, ça fait plus de 6 mois. Donc, association Liboko, il y a Alain Mayala, association Liboko, il y a Alain Mayala, na Landry, Bazali, qui aide Batouya, Zali Mwana poto. Bazali Bana poto, Bakoyo Salamakamba Bana poto, awa. Mais, Keina Kinshasa, donc, ils ont vraiment exemple moko à suivre. Donc, Tozali, toujours, Nakati Siko, Tozongi, Nakati Agrini Centre, pour nous ça. Donc, Brice Piana, Bambote Belé, Mouninga Doudou Swami, Doudou. Donc vraiment merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe bomunde déjà masolo ndenge bandi kanambe bo vanda calme à revoir masolo nambuchu penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Au salaire aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo du ventre.